Bonjour, mbote, jambo sana. Na batu nyonso bafani nanga partout dans le monde pe balingaka sifa. Nalingi bino mingi boye bake bo mankenga mingi koleka ndenge nga pe na mankaki bino mingi. Naye koyebisa kaka bafani nanga boza motema kimia. Kala mingi te bozo retrouver nga lisusu sur scène. Na zozonga kosepelisa bino comme d'habitude. Donc naye kopesa merci mingi na bandeko nyonso o ba assistaki ngai pendant que nazalaki souffrante. Merci beaucoup na bandeko de loin ou de près o ba soutenaki nga vraiment merci mingi. Nzambe alola o ya futaka o ya zongelaka batu nde balobaka bolamu kolaka te akanisa bino ebele nalingi bino mingi. Je vous aime beaucoup. Merci na ye mokokolo nzambe mokele na nyonso oyo asali ngai ngolu nazala isusu parmi bino lelo. Napesi nzambe merci. Napesi merci na petite sœur nanga Merveille Mabika o atikaki yaya na ete mot de passe na ngai. Merci beaucoup leki nanga. Napesi merci na famille artistique Mobimba ba o ba soutenaki ngai na ba appel ba visite na bango na ba prière na bango monde entier Mobimba batu ba soutenir nga na ba prière na bango na pesi bino merci nzamba futa bino quel que soit na famille artistique ba o ba sungaki nga na ba prière mokonzi nzambe apambola bino na moni wana. Napesi merci mingi à toute l'équipe ya PDM TV pour l'assistance na bino. Vraiment nzambe apambola bino mingi nzamba kokisa posa motema na bino. Napesi merci na ye moko SB Sila Bisalou. Merci beaucoup Momi, merci pour ton assistance. Je pense que depuis jour à liboso na bela et considère qu'il appelle na Kotaki vraiment. Au Yakimbangu, je me souviens bien, Ezaki dimanche moko, au Yakimbangu tina hôpital. Vraiment, au assisté ngai nzambe ya pambola yo. Merci pour tika kingate. Na bapel na atata on azonga kindako, pa na biso, au bande ko benganga toujours. Vraiment merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à papa Emma ou à la chauffeur et à SB. Merci beaucoup nzamba pambola yo. Na pesi merci à toute l'équipe de Bellevue TV. Wana na moni Bellevue Candy. Merci beaucoup ma chérie, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à Marina là-bas. Merci à Lisa Diasoloa, comme ça. Na Pesimbote Mingi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bellevue TV Ndengena Lobaki. Merci Bellevue Candy. Moi c'est mon poussé, moi c'est mon merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous avons besoin de ce bébé, nous avons abatelayo. Na pesi Marina la bambote, camarade nanga mbinga na pesi bambote belé, na pesi mbote na Lisa, na pesi mbote. Ah mon chou ya oh, merci beaucoup pour ton assistance. Vraiment na bossa na mote ya oh. Merci beaucoup nzambe nanga pambola yo. Merci na bakina so ba kota nanga, vous êtes belé tellement. Kotanga bakombo na bino nyonso ngata na tenga bakombo na bino mais nzambo akanisaka bato ndako kanisa bino nzamba pambola yo bino nyonso ba o assistant na famille artistique na bosante Mimika Bongo camarade na nga Fani Masudi nzamba pambolo Mimika Beya nzamba pambolo Charoufa Merfi nzamba pambola yo wana na bosanité na pesi susu merci mingi koleka à tous les amis de Sifalo quoi vraiment merci beaucoup nzamba lola a pambola bino na bosanité moko Irsil Pechanga mo Pecha lover. Merci mon mère, merci mon maman. Pour la nyonso, vraiment nzambalola pambola azung sela oya ebele. La bonne sanité, mon jeune frère Gatchbi le magnifique de SB Family. La pêche au bambo te belé mingi. Merci beaucoup à tout le monde. À Piron Dombassi. Merci beaucoup. Merci encore. Qui encore? Sali mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV.
Topesi bino bonjour, bonsoir, et je dépendre na air oyo okolanda émission na biso. Alors j'espère que botala ki émission ototiela ki bino ya liboso concernant Sifa Lokwa. Ya tolobaki ke Sifa Lokwa azalaki malade, Sifa Lokwa bandaki koleka lisusu na ba théâtre te, et sali vraiment ba année ebele o Sifa Lokwa amitungisamaki na maladie. Alors azalaki vraiment souffrante pendant beaucoup de temps. Azalaki vraiment te. Azalaki vraiment te abande komona na te. Tolukaki Sifa Lokwa partout, toluki Sifa tomona ki ete eti kozwa d'information que Sifa Lokwa azalaki maladie. Et comme tu yaki information ya maladie na ye na TV, to yaki nango boyokaki, eza na batu mingi basambelaki po na Sifa, eza pe na batu mingi ba lukaki ba yeba qu'est-ce qui se passe po na vie ya Sifa Lokwa. Et lelo to ye lisusu na Irsi Botelo ya TV po to ya koyebi ebisa bino sango ya malamu Sifa Lokwa siko santé ezongi normal. Santé ezongi normal, donc ye wana bouti kutu koyoka Sifa Lokwa siko vraiment à se rétablir na ye a komi na ye bien. Bientôt là tozo mo na ye lisusu na télé, bientôt là tozo zwa lisusu ba pièce na biso elongo na Sifa Lokwa. Alors abelaki amitungisa maki Sifa lobi amoni vraiment que bolingaka ye, donc pendant absence na ye na TV amoni batu bakomeli ye, amoni batu ebele vraiment baluki ye bwende ezaka bolingo, bwende vraiment ezaka bolingo. Et puis atangi kombo ya batu oyo babandaki ko soutenir ye pendant moment oyo azaki na malade. Yango toyeka kopesa mwa conseil pe muki na ba comédien na biso ya mboka na biso, ba comédien mboka na biso bozaka toujours na bolingo. Tant mutu abeli bozaka na bolingo wana penze ya ko assistanaka ezalaka bien, il faut ko assister mutu. Tant mutu aza na problème, tant mutu abeli eno boyela biso ka ba kisongi na bino, eno boyela biso ka ba division moko inutile. En tout cas boyela biso ba division te, boyela biso ka kisongi o bozaka nango te. Ezaka bien tant mutu aza na moment moko ya pasi bo assister ye tant que ndeko na bino. Sifa Lokwa za comédienne moko ajuaki toko mingi. Mutu moko ta koloba ke ayebi tende Sifa Lokwa juaka. Mutu atalaka théâtre, mutu aza fan ya Sifa ako expliquer bino ndenge Sifa ajuaka. Surtout couple se basangisi ye na ya ekendaka vraiment kitoko so batiena Omar Kabongo. Sifa na biso aza déjà en forme, donc santé na ye ezongi déjà normal malgré aza mwa ko diminuer ezo senga kaka ke a rétablir lisusu bien santé ezonga. Mais pour na pena santé na yo maladie o nini Sifa aza na ye déjà normal, donc normal santé na ye za kimia makamnyo so pepele ezo senga ka zongela mwa a récupérer mwa ndambu po adimnaki vraiment makasi. Bato ya mitema malamu obozaki pona kosunga Sifa ba obo kende kotala ye, ba obo bengaki ye, ba obo sungaki ye pe moralement, physiquement, spirituellement. Sifa apesi bino merci, alobi nzambe ya lola apambola bino. Alors ba oyo pe bo memaki wana ki mutema mabe présent ba comédien mususu ba panzaki ye sango basangwa Sifa. Ce qui bimaki na réseaux sociaux ezaka ba comédien bango moko nde ya mabe ba panzaki esango ke aboti écoute abeli écoute va même batu musu bakenda plus loin balobi ke o azui malade na 4 lettres azui malade ba comédien motema mabe. Motema mabe chaque fois tozo yaka kobela ka motema mabe na ba comédien art. Ce qui boko changer avant ye soit zonga et ozala bien, mais ce qui boko changer te et talibino ba comédien baza ba hypocrite boza mitema mabe. La plupart ya ba comédien baza mitema mabe, baza vraiment mitema mabe. To sepeli na nzambe po a rétablir lisusu Sifa santé na ye ezongi normal tika nzambe azwa lokumu. Alors toye ko senga na SB, en tout cas to sengi na SB na mama na biso sila bisalu toyebi ke mutu soka leki na théâtre sila bisalu azwaka makambu, donc ya fula maka. S'il vous plaît mama mams to sengi na yo penza ozoela biso nanu Sifa Sifa santé si ezongi normal. Mama zoela biso Sifa aleka kuna po ba fan na ye ba mona ye po babi mutu atala maka makasi
ezaka mams. Alors mams lekela biso zola biso sifa aleka kuna batu ba mona ye batu ba tala ye ba mona ye batu ba yoka ke ba yeba ke sifa lokwa santé na ye ezongi normal. En tout cas zola biso penza sifa to sepela makasi soki message oyo ekomeli mama na biso sila bisalu bandeko to partager s'il vous plaît. Toye kola ko partager ba émission pour ba message na biso ekomelaka bakolo nango. Donc quand nde to senga na mama na biso sila bisalu azwela biso vraiment sifa lokwa po aleka to baleka ba tournara na to basala ba 15 minutes na bangwana esala malamu mingi. Alors bandeko nanga yo ko une émission oyo ko lembate en tout cas ko hésiter te surtout ya ko partager yango po ekomela mams na biso azwela biso sifa lokwa boende ezalaka sifa yeyo ayoki bien aye lisusu na TV po na ko expliquer biso po makambo bimaki ebele to sala ki be mission batumso balobi ke sifa lokwa za invité sifa lokwa kufi mais ezalaki sifa lokwa azaki malade azaki ya ko kufa te bandeko nanga soki batie signe ya kolela elakisaka ka te liwa signe ya kolela elakisaka peke mutu aza malade soit mutu aza na pasi yango toyaki kwa lete na batu nyonso ke sifa lokwa aza malade poto bazaka ba malade bazaka na ba fan na bango basifa boye bana bafani bayebani partout siko tanga azobela toyaka nango na TV pourquoi tango azwi likambo azwi problème moko boye soki toye nango na TV toye nango tolakisi bino na TV ke sifa lokwa azwi problème aza na maladie azobela tango totiaka boyeba ke etalemaka siko tango etalema mutu nyonso azozwa message ke sifa lokwa aza malade sifa lokwa aza boye yango bomoni toyelaka bino ba information na TV pour que boye ba makambo susu o boye bité ezate ke poto ya ko salir ba comédien na biso to yela rabino ka ba information po boye ba iloko nini ezoleka na bandeko na biso ya ba comédien sifa yeyo ayoki na ye bien nzamba grâce asalie mawa nzamba mawa asalie ngolu donc yeyo ayoki na ye bien to sengi kaka na mama na biso sila bisalu azwa sifa lokwa aleka kuna e osala bien ata koto na mama na biso Bellevue kandi soki ko jola biso pe sifa lokwa aleka comme ça et osala malamu mingi po abunga ki mingi na circulation abunga ki vraiment na réseaux sociaux et sali déjà année ebele so to ko ba 2 ou 3 ans sifa auti ko bunga vraiment makasi na réseaux sociaux. Alors po sifa azonga lisusu directement po azonga lisusu ba fan na ye ba reconnaître ye ba fan na ye ba sepe donc esenga kaka mama na biso sila bisalu mama na biso Bellevue kandi bozo la biso sifa lokwa vraiment to sengi bino pardon to bondeli bino ba mama na biso bozo la biso sifa lokwa azonga na télé e osala malamu mingi bandeko ba comédien elo musuno yebisa bino bo négligeaka ba prophétie te bien sûr ndeko moka commentaire ki alobi ke batu bakoma ko négliger ba prophétie po ba faux prophète ba bima ebele comme ba faux prophète babima ebele yango moni batu bakoma ko négliger ba prophétie. Alors si falo ko azala ki vraiment menacé parce que ba prophétie banana ko bima ebele concernant sa santé donc ba prophétie ebima ki vraiment ebele. Alors azaki menacé makasi. Moi si oyo abeli mingi si falo kwa abeli vraiment mingi. Alors azwa ki ba menace ebele santé na ye ezaki menacé toyebi ba comédien bango na bango ba lukanaka makasi ba comédien bango na bango bazaka na motema ya mabe wana penza ba lukanaka makasi azaki menacé ba prophétie bimaki par-ci par-là na bato bayeba ki sifate ba bimisaki ba prophétie po na ye tango azalaki na maladie mais nzamba lolaka oto sambelaka abikisi ye sifalo kwa yeyo. Alors bokanga na nzambe po ba comédien na biso boyebani mitema te misu baza mitema mabe misu balingi batu ba progresser misu pe balingi baninga ba progresser te. Alors bokanga na nzambe surtout so bokanga mina nzambe osala bien
et osala vraiment bien makasi po bokangama na nzambe botika ba distraction inutile botika ba futilité moko boye o eza nango na importance moko te bokangama na nzambe ekosala malamu mingi. Alors merci na bandeko nyonso o balanda iti botela TV na asir nazozongisela bino boyoka na bino lisusi falokwa ndenge aye ko remercier batu oyo basungaki ye pendant moment o azaki na maladie ndenge aye ko ebisa biso ke sikoyo akomi na ye bien en tout cas nzambe ya lola asali grâce pour que akoma bien. Alors n'hésitez pas de vous abonner sur Zambano ya liboso au côté na chaîne na biso, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo quand tout le bara et ça la bien et nga na senga surtout mimi ba j'aime na bino donc bo aima ba vidéo donc bo tala bo aimer et ça nango malamu donc eza nango gratuit hein ko aimer vidéo et ça kanango gratuit donc o teka na musapina o place ba tie j'aime wana o tie musapina o aimer na o c'est tout. Et ça nango problème ité et kolongola nango paye le côté tango koti potala o aimer vidéo et au sala malamu mingi. Je vous aime beaucoup. Quant à moi na lobi déjà bye toyoka sifa lokwa en tout cas to fongola matoi toyoka ye na bokebi nyonso et puis to continuer ko bondela pona ye en tout cas nzambe a épargné ye na mabe o penza ekoluka kokomela star na biso aza mama douceur to yebisi falo kwa azaka très douce comme dina na la douce yes to yebi sifalo kwa alobara mingi te aza na comme dina na la douce. Merci nazotie la bino sikoyo toyoka sifalo kwa to landa ye na bokebi nyonso soko linga sifalo kwa tika commentaire et osala bien. Commentez pour na sifalo kwa souhaiter longue vie et aux ala malamu mingi. Tolanda. Mbote jambo sana na batu nyonso bafani nanga partout dans le monde to balingaka sifa na lingi bino mingi boye bake bo mankenga mingi koleka ndenge nga pe na mankaki bino mingi na ye koyebisa kaka bafani nanga boza motema kimia kala mingi te bozo retrouver nga lisusu sur scène na zozonga kosepesa bino comme d'habitude donc na ye kopesa merci mingi na bandeko nyonso o baasistaki ngai pendant que nazalaki souffrante. Merci beaucoup na bandeko de loin ou de près o basoutenaki nga vraiment merci mingi. Nzambe alola oyo afutaka oyo azongiselaka bato nde balobaka bolamu ekolaka te akanisa bino ebele nalingi bino mingi. Je vous aime beaucoup. Merci na ye mokokolo nzambe mokele na nyonso oyo asali ngai ngolu nazala lisusu parmi bino lelo napesi nzambe merci. Napesi merci na petite sœur nanga merveille mabika oyo atikaki yaya na ye te mot de passe na ngai. Merci beaucoup leki nanga. Napesi merci na famille artistique mobimba o basoutenaki ngai na bapel bavisite na bango na baprière na bango monde entier mobimba bato basoutenaki ngai na baprière na bango na pesi bino merci. Nzamba futa bino quel que soit na famille artistique o basungaki ngai na baprière mokonzi nzambe apambola bino na moni wana. Napesi merci mingi à toute l'équipe ya PDM TV pour l'assistance na bino vraiment nzambe apambola bino mingi nzamba kokisa posa motema na bino. Napesi merci na ye moko SB si la bisalu. Merci beaucoup Momi, merci pour ton assistance. Je pense que depuis jour à liboso na bela et considère qu'il appelle na ekotaki vraiment Oya Kimbangu, je me souviens bien, Ezaki dimanche moko, Oya Kimbangu, tina hôpital. Vraiment, assisté ngai, Nzambe apambola yo. Merci pour tika kingate. Na bapel non, atata on a zonga kindako, panabiso, obande ko benganga toujours. Vraiment, merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à Papa Emma, Oaza chauffeur et à SB. Merci beaucoup, Nzamba pambola yo. Na pesi merci à toute l'équipe de Bellevue TV. On a moni Bellevue Candy. Merci beaucoup ma chérie, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à Marina là-bas. Merci à Lisa Diasoloa, comme ça. Na Pesimbo Teming. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bellevue TV. Merci Bellevue Candy.
Moi, c'est Moukoussé, moi, c'est Moundou. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous avons besoin de se lever, nous avons abatelayo. Na pesi Marina la bambote. Camarade Nanga Mbinga, na pesi bambote belé, na pesi mbote na Lisa. Na pesi mbote. Ah, mon chou, ya oh. Merci beaucoup pour ton assistance. Vraiment, na bosa na mote ya oh. Merci beaucoup, nous avons bien pambolayo. Merci. Na bakina so ba kota langa, vous êtes belé tellement. Autant à bakombo na bino nyonso ngata na teng bakombo na bino mais nzambo akanisaka bato ndako kanisa bino nzamba pambola yo bino nyonso ba oba sistenga na famille artistique na bosente Mimika Bongo camarade na nga Fani Masudi nzamba pambolo Mimika Beya nzamba pambolo Charoufa Merfi nzamba pambola yo wana na bosanité na pesi susu merci mingi koleka à tous les amis de Sifalo quoi vraiment merci beaucoup nzamba lola a pambola bino na bosanité moko Ursule Pechanga mo Pecha lover. Merci mon mère, merci mon maman. Pour la nyonso, vraiment nzambalo la pambola azung sela oya ebele. La bonne sanité, mon jeune frère Gatchbi le magnifique de SB Family. La pesio bambo te belé mingi. Merci beaucoup à tout le monde. À Piron Dombassi. Merci beaucoup. Merci encore.